ouais. Bonjour, bonsoir. C'est l'honneur à laquelle l'émission est passée dans ma famille, dans bino, dans banda na bino. Bon, ça peut être tout ça dans banda na biso. Konono, ya bazombo, bazoemba, tanga critique en boka. Banda na biso bangola, bangolais oye. Oye. Inscrivez-vous sur Live Together. Il y a la danoise. Beaucoup se retrouver sur du sérieux. Bazombo bazawa. Ouais. Ouh. Bazombo. Non. Et voilà. Bonjour, bonsoir. C'est l'honneur à laquelle émission Yokokota Nabanda Kunabino. Vraiment, histoire de Sobeta, comme tout le monde toujours, une histoire vraie, ne zappez pas, une histoire vraie. Naï, Paul Kivalo, Bayebi, Nabeta, toujours l'histoire, ya vraie histoire, ya solo. Ils ont toujours bêta, et ça l'a mis en Amérique. Oh, Balobakake, Moto Asimbi, Munduki, Batou n'a âge n'a été, de esa histoire, oh, yotunito bêta lelo. Cette fille que vous voyez là, c'est une américaine, afro-américaine. Asa influenceuse, il y a réseaux sociaux, il y a YouTube, il y a Facebook. Vraiment, Vinae est tourné en vinaigre. Une histoire vraie, bandeko bondi melanga, et ça va jeter. Bino de ça va conflit dans ces réseaux sociaux pour rien, besoin ça va conflit. T'as la pleine ces réseaux sociaux. Et Memeli, mon amour si oyo, azalaki en plein vie, azalaki na joie de vivre, azalaki lokola yo lokolanga. Quand on est ma micro balobi, okuti mokuwa na zam na kati ya fulu, koseka yango te po azalaki na mosuyo nango. Tala mwasi kitoko oyo. Nakomo ya Ranita Williams, lelo azana bisote, akoma déjà mekuwa apola, parce que une histoire amoureuse, triangle amoureuse a tourné mal. Ba oyo bolinga ko jouer na bolingo ba jouer na ngote ndeboka histoire oyo. Anita azali fille moko azali décorateur intérieur, designer intérieur, a décoré bandako asa bien, et elle avait 6 ans, c'est une mère de 3 enfants, vous pouvez pas me croire, mais elle a 3 enfants bota, il a traité son corps bien, elle savait ce qu'elle voulait, elle était une fille très coquette. En voilà, Anita Colina quartier moko très mouvementé, très influencé par gang, tuement. Anita zana sans chaud, Anita n'a pas la langue sur la poche, elle met pas de l'eau sur la langue ou sur la bouche, donc elle parle, surtout quand elle est en réseaux sociaux. Soki otumboli Anita a te popo moko, et quoi ya kaka kalunga, mère kalunga, okusa. Anita zana qui grave. Anita qui n'a pas demandé qu'on l'a quand tu l'as Didi Stone de l'Omide, des gars tu l'as Tatapo, des gars tu l'as sous les bawa la danoise, des gars tu l'as Annie Makwale nana, hein, ya moi si, na Canada, des gars tu l'as quel sensible nan. Donc, influenceuse, influence à réseaux sociaux, parmi bango, à Ranita Pazagina-Kati. Mais concernant la vie privée à Ranita, la vie privée à Ranita, qui vivre dans Jomoro comme Jonathan. Jonathan, c'est un gars très posé, Azaraki, un peu du genre imposant, autoritaire, et il voulait ce qu'il savait ce qu'il voulait.
caractère mibale bien trompé, et c'est-à-dire qui vraiment tout le temps, na chaudière, tout le temps, n'a pas problème. Bandaki ko discuter, bandaki ko sona, mais bazaki kolingana. So komoni Ranita, quelque part, 2 secondes ko likate, ko mekano ko tchachite, nani akozala wana déjà, Jonathan Kokwea, bolingo fou, bolingo fou, bolingo fou. Mukolo moko kaka, les temps passent, les jours passent, Jonathan a qui kovana na Boston. Là kovana na Boston, attaque de Joe, qui se respecte, attaque un Américain qui se respecte, c'est un homme américain, alingine momi mususu kuna. Dès que c'est la cage, nani, Ranita a influencé ce momi, on n'a pas ébiqué, Ranita a la vumimi, les réseaux sociaux, à côté des réseaux sociaux, avant de provoquer nani. Ranita songo loko la guerre comme guerre ya bombanda Ranita bi oya za Jonathan na kotiki la mutu te parce que Jonathan za yanga parce que Jonathan moklim babi ke za yanga yona ni loko pamba o chéri moko pamba oya ko traquer Jonanga et puis et comment qui pesa guerre nana kotika nani ba maman il faut se respecter ba chéri il faut te respecter mo bali soka lingio akolinga yo akopartager na mutu te oui. Anita, il fallait comprendre que Jonathan, ça peut être mon côté que Ranita a yindi sur les réseaux sociaux parce que hier sur le lobby, à lobby guerre et côté to kota na petite momie na kangi kombote boski senga na ko gagner donc ba américain ba fro américain ba style na ba balingi ba guerre balingi ba rando côté réseaux sociaux quand de monde na passer na biso na ba réseaux sociaux na biso ya diaspora nde bazala ka so rande côté mikolo na pesa bo mati ba to ane ko sepela Anita par influence Anita par ça elle sait se faire belle. Elle connaît ce qu'ils peuvent se faire. Anita s'est influencé ce moko à côté de la maison, il y a l'électricité, la maison, il y a chef de poids là, toi là, ce qui a continué à New York, a continué à moi, galani, moko boy, à la là-bas, au Canada, tout ça, Louis Vuitton. Anita, ça, nous autres, Anita, ça, très belle, ça, très jolie, elle est vraiment sûre d'elle, elle est trop sexy, elle est trop coquante. Bota la Iwana, Nabarena, la photo, Anita Iwana. Anita tient banda panzi likolo. Jonathan peut tellement dit que Anita a un sexy à sexy. Dans un pourquoi aussi passer Anita tout le temps par week-end à son akana ville là-bas. Oh y'a qui n'a pas Anita. Pour aller à Anita à passer par week-end Anita. Alors ce qu'a passé par week-end Anita comme la main à tongate dans réseaux sociaux koinda. Manda koindi le sei qu'on a les réseaux sociaux. Et comment il y a guerre les réseaux sociaux. Vraiment je ne sais pas la jeunesse d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils pensent? Qu'est-ce qu'il veut par rapport à les réseaux sociaux ou les réseaux sociaux vont nous amener la génération d'aujourd'hui, je ne sais pas. Et surtout, vie privée, vie privée, et sa vie privée, comme même dans les réseaux sociaux, talate, et ça, qu'on dégénère la vie, il y a Anita. Anita, Pélissimoto, Mbanda, pas Pélissimoto, triangle amoureux, Nakatikati. Jonathan a profité d'Anita, a profité na Momina et Boston. Et ça dit que Anita, Vana, nga kano ya momi boy nga influenceuse bajo balelanga bajo balukanga na kufela kaka Jonathan non Jonathan va tracer aujourd'hui parce que ce que momi Jonathan est pananga momi na wana zara ataka trop makelele trop ce que Jonathan il faut kata Jonathan peut l'air Ranita pessier ultimatum Jonathan boy ko so ultimatum en sérieux Jonathan ni Ranita aibisier ngana yo Essili. Jonathan son mon débat fanti. Le jour passe, le temps passe. Ma maison de cas. Abenganita, Kara. Oh. Mais Jonathan comme qu'on senti que non, Ranita peut comme qu'on s'est retiré. Ranita par réseaux sociaux, à boire à quel restaurant, à boire qui moi, dans les réseaux sociaux, à sali moi ni selfie. Tout le temps, elle est vivante et puis elle est influenceuse. Ils ont chauffé mon thème à Jonathan parce que Jonathan alingara ba momi loko la ba Anita na ba shosho na ewana parce que Jonathan pe azap maga somoko alingara besoin donc azana quoi moi na actualité ba koluka koyebana koluka kosala si réseaux sociaux na ba vie privée na bino et comment que musika Jonathan balamoko
mikolo eleki ebele abengi nani Ranita Atune, est-ce que vous êtes toujours célibataire, tu as toujours, tu as le cœur à prendre, tout. Ranita Ebisi, non, parce que je suis sérieux, c'est nazo saravinanga. Et si elle quitte peu, ne va pas voir chérie à tout la kate, soso ya pembe zanga nambo kate, jomo kope bisusu, kano ya jo, na kombo ya Jerry, assez présenté. Jerry zaka combat figurant parce que combo ya jeune wana na kangi ngote, mais na tika Jerry po boy baki jo wana ya aye, et comment on est Jerry. Jerry le raye, nous quand Jerry azali ex, asa ami d'enfance ya Ranita ba tanga ba classe na ba lycée tout ba kabwana le ba ko Jerry ko zunga kanona jo mbal moko responsable as kutani pena Anita talak momi donc ezala ki penza on va benga koko bolingo. Mokili pe makambo, Anita ba kende restaurant, photo, un selfie, ba massa ya Jerry, ya Jonathan ba monique, vraiment Anita a changé page, ba kei kofunda, Anita pas Jerry. Jerry le kola naka autorité, Jerry a échoué, apolate, équipe polate, Jerry a bengi Anita ebise na yoki kozu mobile, Anita ebise n'a changé page, tourné page. Ça la vie on appelle ça la vie nanga. Mais moi je trouvais que Ranita a une raison d'attaquer une femme, elle a besoin de changer de vie, elle a vivre vie ya guerre, c'est bien qu'elle a muto ba sakana na été, ba tiaka est pressionné, mais à comprendre que Jonathan alingi na momi mususu atiki. Mais Jonathan a ni koti kate. T'as la scope c'est marqué bezo kende. Ranita pas sa fille moko, elle se laisse pas faire. Et comme il continue sur Ranita zo kende, ba so ko kangi ba photo, ba so bo na ba réseaux sociaux, ba so kanga ba photo, ba so bo na réseaux sociaux. Et yindi, bola na on est sur zo kende. Histoire réseau kende mabe biso ba influenceur, bino ba influenceuse. Bozara tout soit na ba réseaux sociaux, bokeba, calmer parce que vie toujours vivre et ça vraiment moqué parce que histoire Ranita interpellé bino. Ranita a commis kolukake atia na sena Jonathan. Mon que Jonathan peut être surveiller. Ranita peut yebisa peut gérer que na sapi na jomo ko soko tchanga pression attend que mibali na mibali ba beta na mutu ba se calmer. Ranita bitne sur na bisi gérer makambu ya Jonathan peut-être gérer à se décourager à Roki ma guerre à Roki marando. Et comme chéri baki marando te rando ya mamba bolingo ezara rando sikoyo nani Ranita atana lobi nazanga déjà combattante na bunda kana réseau sosunga moko na besoin okutisa John ngate waza baby waza na camion mobali na ina tena babuzo bate parce que naza peza ko tendre ba ambition moko bien na Jerry pe asoke na Ranita na série nyonso mais ba bimaka ba ambiance banini Jerry na Jonathan kotaza avec abi non na Boston abi non il faut na que récupérer Anita akeli akoti Anita bukolonga bimaki na ba massa na malheureusement sans Jerry aye azotala Anita ndaza ko sa mise Anita saka ka wana ba réseau na ba téléphone ba selfie ba nini on s'est dit peut-être que non, ambiance ezali, et mon go boy na système à fourmi ka boy. Ranita ki na nini na douche na toilette pour se maquiller pour tout qui a kokuta na Jonathan. Jonathan so sani na Jonathan bi Ranita naza toujours amoureuse na yo. Amoureux plutôt na yo, je t'aime à la folie, kolanda babuzo ba na nyonso te, kolanda makamna sozo kate, na sa ki tromper, na yebike okoli misangate mais j'ai besoin de une seconde chance. So pesi na seconde chance na omisa mabe. Ranita bi naza mwasi o soki na tourner page. Jonathan na fait ko sa chance à choisir, tikanga na kende. Jerry na Jonathan tellement qu'alingaka muta telimena été l'homme autoritaire akangi mbaramoko. Ranita la Kingo a serré ma casse et Anita a dit qu'on s'est calmé. A calmé Jonathan. Jonathan, calme-toi. Constantine peut-être que je n'ai à étrangler ma casse. A dit pardon. Là, je sais pardon comme Constantine doit caresser Jonathan. Et côté ma momie, ba monnaie la bisouille. Côté ma momie, ba se défendra. Elle doit peser genou na système. Ok. Oui, mais non, voilà.
so ba pesi yango penza etiaka mwa supu noko Jonathan kao anita bima so ba masa na pupola sangwe panzani na réseaux sociaux bakanga ki ba photo na réseaux sociaux ba meme yango sikoyo mwasi ya copine ya Jonathan watika na Boston l'air atiki a ABC atiki on asali en bongo ezaki na volonté Anita te Anita putu makamwa na beti yango karapo alingi so teke e comme mamba ba guerre parce que nani Jerry azali so Jerry ayoki yango kisa mabe mais ba fiti de ba ka ba fiti bazalaka na bolingo bato balingaka ba baby sa réputation ya Anita ba kotisi maswana ba réseaux sociaux isali sous somo camarade ya Jonathan momi ya Jonathan oyo Jonathan zanae ayoki ke ndokande Jonathan akosaka na yeye alukaka kanita landelaka Anita momi na kota na réseaux sociaux na Facebook asala live abenga bato na live andi ko critiquer siko Anita bi lokwa pamba jega ebisanga boye et Jonathan ebisanga boye pona yo ozaboye kuna Anita lali azoyeba te réseaux sociaux ezoyinda afungulaka misubu afungulaka kotaka na telefone etala ba message bebo boye biti bata réseaux sociaux soki o rando ezali siko bazotinda siko ba message ya rando ba video ya rando Anita fungola ba moni peza téléphone full plein craqué à travers nzoka ni momi ya ex mbanda na etolo ba azo finga ye na réseaux sociaux kutu makambo kutu okuti sans ezalaki kutu te kutu prévu que mbanda yeba donc ezaka makamka ke mobile na mobile ba kweba me ba jo to mata to kita obiso kozana momi ya soki okaboni na wana le passé bosana ezate que soki ozana momi okomi obetela momi mususu asika ba faiblesse ya ex na yo plupart des cas bajo basalango tout ça lango peut parfois na berère tout ça lango te parce que et ça madame te faut protéger moninga et c'est là qu'il est passé au tourner page donc narani ta ça a ko kuta penda réseaux sociaux ba finga ye ba faiblesse moko ranita regretter ranita bi ngana fi oyo na se laisser faire te n'être bien donné bande ki ranita a se laisser faire jamais au tumboli na 12h et minute abimelio mais là comme qu'est-ce qu'on a dit on a combien d'être côté atala j'ai rien ça ba gamba ja mo boy ok na bien pour moi ça y est ba déjà mobile la série qui to kine bien mais ben jiwana la musa qui ba démo il a la part Anita fongola réseaux sociaux fongola live na Facebook abi a bengi a invité ba ami ba kota ba camarade ba kota ba koti plus de 300 abandis ko banana ko critiquer na no mobile yango na ota ba na conflit abi mobile yango yozo welela ozo landa asaki na nga alanda nga na bukaki na saraki bona a fingi Jonathan na degré moko a fingi mwasi na ye na degré moko o babaka soki ofinga ki Anita 1 Anita ofinga o 100 pela so finga o 100 wana okwekao Anita kwesi vraiment kao peza mbanda kao Jonathan kao batu nyoso wakomi Jonathan mwa zakande boye ba faiblesse nyoso Jonathan virilité na yo azaka Jonathan et bimi na réseaux sociaux ke azakane pe ke ba pe lembele talaka mobali au décourager au dénigrer ndengwana mobali on dénigrer Jonathan peut atika raté donc ça qui triangle moko dangereux oh ya pe bakita raté ce qui Jonathan Pelisi jamais Ranita Obomamoto ce qui Ranita Pelisi jamais mbanda Obomamoto parce que triangle moko chaud la chaudière qui et c'est là qu'il y a une humiliation à niveau de et pas à Jonathan. La banque tout, moto va humilier ma casse que le cas Jonathan zate. Na momi na ye. C'est au côté qu'on a momi à Jonathan. Après si Jonathan est timato abi, momi na on est ridiculisé yo. Vraiment il faut l'accent que aza est le côté. Bande konanga. Toye ba peste zo kende. Bota peste zo kende, je vous dis, mulunge komoya, somme komoya. Bande kobasi, hein? Ben influencer ces réseaux sociaux. Boyaka ko influencer biso.
na makambo malamu mais soki na makambo ya boye mawa plein oh toningi te kimia koswana bitumba toboyi penza donc ekomi koyinda bandeko ekomi koyinda entre Jonathan na Ranita mokomoka na tongo ndezaka jour moko normal ndeka nzamba sala mokolo Ranita zui bana e akotika na les actes jour moko normal akene musate akotika bana na nchik la tiki bana na nchik afani sikona jour moko normal quand ezalaka na neve na mo na grand ne pa mobala kola ba fani mo na salon bazo ko chache ba réseaux sociaux Anita zo tala bi lelo encore na koti saki benza obi ka so koti si lo mo le mama ko bien au côté si les moments bien dans les réseaux sociaux ils ont que des biens aux autres succès aux autres commenter parce que Ranita ça pensa dans les réseaux sociaux à ça ko chache à ça ko zongi ça ba bazo ba azui ala kisakit akasa kinini yende dio ngane momi Anita basakana na ngate Anita au meki na 3h du matin na l'amour qui kutu na 2h na zongi kutu sima donc c'est-à-dire ça qui grave bataka voiture mori qui tiki na brutalité Anita surtout kapi on a abet mutumo akoti aye suko wana petit porte ko ba makaka ba boyi ko fongola porte Anita ki na porte ozo lukanini Jonathan même soko tika finanga Jonathan siko pa ba Anita à pleine journée c'est-à-dire quoi Anita aza na cousine neve na ye na sœur na ye na ndaku na mwana sœur n'est pas moi si na ndaku ba Anita ba ki classe Jonathan ye atuna Anita. Qu'est-ce qui s'est passé à qui nous ridiculiser n'engwana? Yé mobile liboso bondini moi c'est pour Anita saboter à spinga n'engwana. Anita habitala ngal basaka na ngate zonga pe uti pa loki zonga pe loko na. Jonathan bi naza sérieux Anita. Nana besoin na yeba pourquoi ça va bloquer les réseaux sociaux? Pourquoi réseaux sociaux? Et ça m'a comme la biso mi balé faut abi otuna na moi sina ote. Naso na zanani. To yebisa moi sina ote nga zanani. Oya salaka. Yo encourage à ça quand on a tinasi il y a ça là bloc on est dans chatter derrière clavier yo doit otinda que bon na seconde sur la sali et le bilaoni donc c'est-à-dire yo côté la caille après kenen ningo mondo so ça na obenge le police abi OK Jonathan pensa c'est OK Anita oyo so luka okozwango baluki lera baluka ki Anita zongi na ina la kitsa bala zoba Jonathan sakananga Jonathan zo ibanga bika ba fille ngandi bazaka ba influencer zo yo ba oya ko influencer ba tama be wana atsakana koyeba ngaba sakana ngata sui amuna ga mta buka porte force oyo Jonathan kota ki na onandako cette fois-ci ça société qui y a pas blague Jonathan kota na arme imaginez-vous à pleine journée aux autres la TV na cousin na yo na neve na ba kote la on a arme les ba kote na arme na katandako Anita talibo abi comme on va sérieux Anita abi Jonathan calme-toi je dois habiter là Anita na on la black kututi na zo ko isala black te poso ko sakani awa na on lelisa na on gipsa expliquer ngai comment yo ko sa ba de gande ngona yo ko milinga ngona na jeune américain afro-américain malembe tata tala il faut que boulaka baba il faut qu'on raisonne avant qu'on réagir donc je ne peux pas grénaline mataki esprit comme il connaît le diable pensa sur monter mana longolia timte ma diable et diable pensa la Satan suko nani garabon cousin ya nani neve ya Anita tala Jonathan calme-toi azwa cousin Anita visez kuna kwa zani pesu pepe la boaka kuna tala costume mobile lokola Jonathan abi Anita na osabla te mbala moko ser ya Anita abimi azaki na cuisine ayi Jonathan nini Jonathan bi kangambanga abina kobenga la police abi kobe lega nya benga la police Jonathan peta bal pum pum et résima échappa ser ya Anita ser Anita kimia kobenga la police laisse Anita so benga la police nesiko yoboyo kama kambezo kuyinda yo muto inga kosama kama na réseaux sociaux mukaba koyebisa yango siko kota réseaux sociaux salango ana na munduki na si jour no kozwa maele
ndeko melaki Ranita moi sur naza compatir na mawa naza na mawa ya likambo na ye mais l'histoire oyo interpellé yo totika ba bla 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 ba conflit ya pampamba l'air sikoyo batikali ibango misa to grande sœur akimi ko benga la police Ranita nani Jonathan c'est Ranita kota réseaux sociaux kota Facebook sala live benga batna live o skize par rapport à makambo salaki Anita kota live oui Anita penza saka réseau asa penza na wa benga penza ki influenceuse mais aso kokata zo linga mbala moka kota boy ba propos tellement tchaki très vulgaire très discriminatoire bakangai réseau bakata ba bloquer nini na e abi Jonathan ba bloquer réseau nanga ba bloquer réseau pardon je vous dis il kambo ezo salima en live donc live déjà et comme ko sante manda Jonathan abi ba mo ga petit frère ya ku neve soit téléphone ya neve na yo chache kote na kati a koti na téléphone à Pierre-Nini, à Salio Pika, réseaux sociaux, téléphone, et comme l'homme sous Android, et l'homme sous na page Facebook, à la ça, appel vidéo, live. Donc, et comme il y a un soit binoboui. Donc, Jonathan a simananga, na Anita, Kaboui. Anita comme Jonathan comme ça, Anita Siko, Bana Koloba. Jonathan Lobanine, c'est un pardon. Bana luba makambo baze lokuta abengi sunano yemoko Jonathan nano abengi copine nae allo baby kota na réseaux sociaux yoka makambo nani azoya ainga singa pardon kota benga ba master nalo benga ba voisin koti sa ba tuna groupe na yo baya et comme spectacle mbanda mobali na Jonathan bengi copine nae à côté na page ya Ranita po Ranita ninga loba et tondi bato bazomona ba policier bazomona donc ekomi pena mboka mbayebi ke na minito na ndako ba Anita Ranita eyindi kosakana te mama na ngai Ranita kabwe ba policier pekuna de ba kotina na ba na certain ya Anita zo le la bi bato mis tocha trois bazana kata ndako na ebite soki garçon na kosana bango ni déjà beta kibale Nane commis rouge, Jonathan commis rouge, Ranita a commis kosenga ranani. Jonathan ba pardon. Ma beno son loba ki limbisa na kosa kinanga abengi kuta komo benga kutumbana na yende yaya abengi yaya abengi limbisanga yebisa nani yebisa Jonathan alimbisanga na kosa kinanga ye na kosa ki na kabeli yo Jonathan asa mobile na mobile malam Jonathan wo mona mobile kitoko je vous dis Anita aza vivre humiliation moko mais aza luka survivre Anita oyo basakana na eti nena chaki bino otie na se ya matisi ko otie ba ya che bende otie boye ya che boye donc Anita na nito amoni awa bana misato na otika mobali wa inga sangani a bombela mais entre temps petite fille wana Zoba ya nani ya camarade ya mbanda Anita, il fallait conscientiser à Jonathan, ok Jonathan, ce que tu fais c'est dangereux, ce que tu mobali, yeba atakanda atani boba ko gérer makambo. Ati amemani ni na jevanta, on senti que ye baby, obi ka ba fille ba américaine, obi ka bana ba américain, obi ka bana yo, basakana na bangote, bana na basakana na bangote. Sokoto bolingo asambwisi Anita. Odila ko sambwisa Anita. Jonathan penza a sali penza bidon Ranita eza mbala na yo asuka pa policier pe ba mo kosatize Jonathan toza libanda calme-toi boaka arme to solo là Jonathan bandi ko la sisko ba tir libanda pa ba policier donc comme penza o bengaka guerre en pleine journée. Donc, ezalaki catastrophe. So liwe ba histoire oyo. Nasi bino batoninga ba réseaux sociaux mingi. Nasi boy histoire Anita. Mais na memeli on ba o ba yebite parce que ngai por que valo na ara masora vrai po na meme la communauté nanga. Boy ba ke ata bozoko ta ba réseaux sociaux, boy ba ko sa ba limite na makambo susu. Vie privée, effectivement la vie privée, vie ya ba réseaux sociaux et ça peut vie mususu. Bato yo sa ba métier na réseaux sociaux.
oyebi bango te naza masole be ya kobeta surtout mpona bareseau sociaux bozaka branche na chaîne oyo bokomona makambo nini nako bokomona ebele ya bato bazwi baproblème sur les réseaux sociaux baetale vi na bango ememi na bango baproblème baviole esalema baviolence esalema makambo ebele esalema na réseaux sociaux tala siko Anita na minute wana policier mpe mpo akaleme kame minduki ka papa Jonathan mpo asilisa kanda na ye nyonso ayepa nani copine na ye Ranita ayebisi ye eza mbana suka je vous dis plus de 4 balles dans notre Ranita cette fille Ranita Williams azokufa en live au moins live danoise salaka live oyo monaka bato ebele basalaka nde live oyo moi so akufi en live bato bazokomana se indie bamosusu bakomana se pardon Jonathan limbisa ye bamosusu Anita yo tika likambo te yindisela ye donc oyo akotia bakoma te me moto aso kokufa me bato baza kokoma Ranita akufi en plein réseaux sociaux en plein Facebook en plein live. Ranita aza na bana misato Jonathan tali yango te kala mama bana misato mais ezalaki grave petit wana oyo azalaki kuneve ya Ranita bi awa soki natikali awa bomi na essaye dernière minute apopola peza pia ben na mbunda abenda na kima le azokima pe nani pe Jonathan pa landisi papa Dieu merci ezuete garçon na bimini banda. Je vous dis, c'est nos histoires, babi garçon wana ou aviva qui crime wana, c'est na crime ya tante nae, babi ti lelo garçon wana akoma lokwa akoma toke, a réaliser angote. Donc, naye bité ba psychologue, il faut balanda mwana wana mobali, ba sive ya bien parce que un jour ako ça pe crime, un jour ako venger, un jour ako parce que biloko abo surtout na ba mboka na bino ba Amérique oyo, ba de boza na Amérique vraiment bobondelaka, bosenga vraiment kimia ya nzambe ezaka kote na bino kuna po kuna nde na mona bino de pesi diable avandaka pesi diable akitaka na minduki penza apesi yo zikende sala makambo. Ranita jeune fille ya kitoko Ranita Williams akufi en plein réseaux sociaux. Je vous dis et ça la qui protestation moko grave basali ba marche po ba mémoire ya Anita bato ba leli bato ba lobby bato ba sali ba scénario pour ba remémorer ba rendre honneur ya mwana mwasi akufi atiki bana misato mais c'était déjà trop tard. C'était trop tard. Kuna l'air ezoyinda na bosani na epsapilo l'air ezoyinda siko petite wana o mbanda ya ni Ranita ndeko comprendre que Ranita kufi banda kalana pour ko constater ça mobile noté mais comme nous sala et comme buzo batika tika calme-toi chérie na bosani na limbisio ya kananda kutu calmer non atiaki mota pelisi mbabola atie ba commentaire la monisco Ranita kufi ba police ba komi ko senga Jonathan se rendre l'espèce jeune fille wana se calmer aïe conscientiser Jonathan au nom de l'amour que tu as pour moi bois ka arme bon ma policier que pour ma mototé surtout ça prison mon quoi au ça mais Jonathan comprenait que chérie naïe a quitté ici donc la seule personne ou quoi comprendre ou quoi ko calmer Jonathan je vous jure ezakaka petite fille wana oyo azambanda ya Ranita mazwa ki role wana te tala sikoyo nasuka et comme qui déjà affaire grave affaire impossible à gérer nani Jonathan talibo conscience zongi pour pas attaquer au sein comme ça ta côté le mais donc au style si boy conscience zongi aye ko comprendre que na bomi moto de place conscience zongi atiki arme baeba kangi nde histoire na zobetela bilo bandeko une histoire vraie soki ozo sakana na vie ndeko oye kokomela Italie ngai na lobi na pesi bino histoire tala mwana mwasi oyo vraiment akeka aboy vrai bébé vrai chéri yo ozana ko saba guerre na réseaux sociaux oyebite kokomela yo musu babeta kai na gare yo na ebite côté ko robetela mbeli to ebite mais naso senga mbe se calmer parce que vie bozo mema oya ba réseaux sociaux ba kumisaka bino na mo boyebi bangote ba tiaka bino ba conflit boyebi bangote au moins, par exemple, dessert, bazo soana. Yekuna, moi si maïle, yekuna pe moi si maïle, bazo soana, et le bazo soana là, et zo banate, parce que bas commentaire,
Mama, bandeko, boyebi place bato, bazosa bakomateur na bautaka. Bademo bazawana. Bako bebisa ba vie na bino, na bana na bino, pona makambo ezanga tina. En tout cas, je vous dis, vraiment, ceux qui sont avec comme la banda pour la bino, et concertisé bino, nane Ranita Williams, Akufa, Atika, Bana, Misato, oyo lelo bazako boko na maboko ya tantine na bango, aso protéger bango lokola ka bana mais maman zaka maman. Ok, c'était ça une histoire d'aujourd'hui. J'espère que vous tenez une rigueur pour la cinglée. Il fait chaud, je vous dis ici, il fait très chaud. Mais au-delà de ça, beau c'est enregistré, comment je dis, beaucoup dans un live together et pas la danoise. Ndekula pe boko zoma sula kitoko oyo pe alingi nzoto na ye ezala malamu to santé na ezala malamu nasala kabasiasi ya zumba fitness kaka na sule baoba kota na sule baoba oromona bazumba ezakula landa yango okozala malamu surtout na été oyo moi piscine esalaka bien moi nzoto kitoko esalaka bien moi mopepa libanda esalaka bien nalela bino fort love you guys.